Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini ebele ya bakan mbata basili kobenda na pe balingi lisusu kolanda lingomba ya bato oyo bazali komibenga teke oyo bazali komibenga bango nde bakambi ya mangomba kuna na Paris. Ebele basili kotika bamangomba wana pe balobi ete mwenkutu baluka sans mosusu ndenge nini bakoki kobunda mpo na Congo po ete baye komona ete trop c'est trop. Bango balobi ete bakanisaki ete modele ya liti yango oyo bango balingaki balanda elingaki ezala liti moko ya malamu, me baye komona ete nzoka nde bakendeki koservir bana ya kuluna. Pe na minute oyo bandeko babolingo mingi bazali koregrete ndenge nini basalaki erreur ya koya kobimisa bilongi na bango liboso ya bakamera mpona koloba n'importe quoi. Pe mingi bazali komituna ndenge nini bakoki kosala po baswanye image na bango. Ndeko tokoyebisa yo eloko moko ifo koyeba yango ete tolobaka yango tango nyonso ndeko. Yo tango oyaki na poto awa oyaki na bit na yo ezalaki ete oyaki po ete oya kosunga libota na yo, oyaki po ete oya oluka avenir na yo. Me lelo oyo tango komi awa kaka na bainfluence ya bato oyo ya lokuta, bato oyo bazalaka na tango ya deuxième république oyo baliaka bamelaka pe batalaka peuple te. Lelo oyo lokola bakata mbangu pe bakima bakoma awa bakoma koinvente ba histoire mpona nini po ete bato tango bazali kotala bango baloba ete tala bato oyo nde balingi Congo. Mais en réalité soki tango tozali kotala bakomportema na bango ezali kolakisa kaka ete bankoi balati baposo ya bameme po ete bizaleli na bango nde Nzambe azali kotalisa biso ndenge nini modele oyo bango bazali. Po ete moto oyo alingi mboka na ye bandeko akoki kozala jamais na jalousie contre ndeko na ye. Po ete eloko ezali kokamwisa biso bandeko bato oyo balobi ete bazali kobunda mpo na Congo. Mais soki bozali kobunda mpo na Congo okomona ntango ozali kotala liti ya bato wana bandeko ata badeklaration na bango bazali kosala yo moto olobi ozali kosala liti mpo na Congo. Mais okomona ete moto azali kosala deklaration liboso ya kamera azali koloba mpo na oyo etali jip ya Pasteur Mukuna. Eske likambo ya jip na likambo ya Congo rapport ezali wapi? Okomona bato mosusu bazali koloba ndenge nini komona ndenge nini bato mosusu bazali na ba position bien kuna na Congo
pe bazali kolandela ba vie privée na bango, alors que bango il fallait batalisa biso ete lelo soki pe bazwi Congo yango politique nini bakomemela biso bandeko. Bayaka liboso na politique oyo ete babandaka ba femme violée. Lokola bamoni ete ba histoire ya ba femme violée wana bato mingi baye ko comprendre lelo ete ba masolo wana pe masolo wana na kati ya ba femme violée masolo mosusu bazali ko bamba yango se ko bamba. Babandi komona peke masolo ya ba femme violée e bandi ko kende après na inspiration bandeko. Sikoyo bakomi koluka sikoyo baka individuel. Lor mbongo asalaka boye na mama Olive Lembe azali secrétaire na ye ou bien conseillère na ye. Marie Mwensamu azali boye. Boye. Donc bakomi koluka kaka ba raison bandeko. Ozomona bato mobimba soko tali na ba déclaration na bango banda bandeko. Soki tolobi tozo ba film yana to bimisela bino. Lelo bazalaka na makambo moko fixe te o bayebisaka bato. Lelo bakoki koya ba femme violée. Lokola bamoni likambo ba femme violée bato basi balembi yango baza kotia yango lisusu kamingi te komi kokende na inspiration po ete kote ya este makambo nyonso te komi kozonga na ndenge ya normal. Babandi siko kotala baka individuel. Kingandi wana asombaki mutuka mbongo ya nani ya Kabila. Kingandi kutu bamona ki kuna na nini côté ya résidence ya Kabila seke akendeki kolia. Donc ba makambo kaka ya bozoba na bozoba bandeko. Yango na tozali kotuna tokotonga Kongo yango kaka na bozoba boye. Okomona batata minene liboso ya kamera makambo bazali koloba na mawa. Lele oyo tala lit na bango balobaki ete bazali kobunda pona Kongo bandeko. Me botala ndenge lit yango ekomi ya kobetaka bato. Nde bato oyo nde bakomemela biso démocratie. Vraiment tozali tango nyonso tukozongela pe kopesa pasteur moku na raison tomoni ete Nzambe alobaki mingi kati na ye. Po Nzambe pasteur moku na alobaki ete bino bolobi ete bango bato balobi ete bango nde balingi baya na Kongo po bakamba biso. Na ba comportement ya boye. Na ki dictature ya boye. Nde bakoya po bakamba biso na Kongo na ba modeli ya boye. Po ete na Kongo kuna ndenge pasteur moku na lobi bato basi ba changer mentalité ya bato échanger ezali lisusu ndenge o bango bazalaki kokanisa te. Bato bakomi ko raisonner na ndenge oyo te ba makambo ebele efungwami. Ezali lisusu te ndenge tango ya Mobutu ezalaki lokola batie biso na kati na mwa ndako moko boye toyebaka makambo te. Makambo nyonso soki balobi kaka impère boyebi kaka Mobutu kaka bani. Mais sikoyo ezali lisusu ndenge wana te. Yango na bandeko babolingo toyebisi bino ete bato ebele basili kolongwa na pembeni ya bakombata pe mingi baleli balobi ete basalaki erreur ya koloba ete bazali bakombata. Malgré bandeko ba mosusu oyo bazali kobima pona koya kotalisa bato ba français milai balobi ete non biso tozali ba combattant balobaka ete ba combattant bazali ba voyou biso tozali ba voyou te pe bazali ko pesa ba titre ya ba diplôme na bango. Mais bino nyonso tu bozali kaka na kati ya ndako moko bozali kaka na kati ya zala moko. Tokoki koloba te combattant oyo azali malamu pe combattant oyo azali malamu te. Bino nyonso tu bozali kaka na kati ya zala moko. Po ete tango ba mosusu wana basalaka ba bêtise totikala komona jamais bino bato ya mayele boye botelemi liboso bosali discours pona ko condamner ba makambo oyo ba combattant ya mike bino balandaka bino basalaka. Bino soki basali ba bêtise bovandi nie après sima boye ko bima ete non tozali ba intellectuel bato ya mayele boza ba intellectuel te bino nyonso bozali kaka ndenge moko. Pe bino nyonso tu bozali ko soutenir kaka action ya ba combattant oyo bazali kosala na ndenge ya mabe. Yango ite bandeko babolingo po tokota na kati na masolo na biso malamu totala nano ndenge nini ndeko mobali mosusu asilaki koloba na ba combattant
bino bozali koloba ete bozali kobunda mpo na mboka soki bolingi bosala lite na bino malamu ebongi ete bokende sur place na Congo. Kabila azali awa 8000 km te esika bozali koganga Kabila dégage ebongi bokende kuna na Congo bolakisa ete bozali mibali ya solo po ete oyo bokomi kosala awa ekomi ba distraction pe bakomi kobaye. Bato mingi basi balembi bango balembi po ete bazali kosupporte lisusu bango te. Pe bato mingi oyo bazalaki na baeglise avant oyo tango bamusicien bayaka mbala ya liboso oyo bato ya baeglise oyo balobaki ete botomeka nanu kosunga ba comme bata tango mosusu lite oyo bazali kosala bakoki kozala na raison mais tango bato ya eglise bayaki kotia zolo pe bameki kaka bato oyo bakendeki kopesa bango poa mokolo oyo bamusicien bayaki kaka bango moko nde bakombata bakendeki kokotela bango na baeglise pe komenase bapaster na bango wana nyonso tu ezalaki ete nzambe azalaki kolinga kolakisa na bato wana te makambo bino bozali kolanda ya bato oyo ezali te ke ngai nzambe nde moto natindi bino po ete bokende kosoutenir bango. Confusion totale. Na tango oyo tolanda na babilili ndenge nini ndeko mobali oyo azali koloba po ete asi alembi bozoba ya bako mbata. Tolanda na babilili s'il vous plaît.